détourné mbongo ya Covid wana ezali banquette ya ngai te mishonoka nga naza kopesa kaka information ya Cour des comptes ye mutu asalaki banquette mais nga lokola naza activiste nalingaka te peuple congolais souffrir nasengi na procureur général de la République afungola enquête bato wana bazala juge baloba place mbongo ya peuple congolais ekei na basango kaka ya breaking news tolobaki Monsieur Moindo Nzangi azali na bras de fer na ba professeur ya université asalaki ba nomination oyo esepelisaki ba professeur ya université te yango ba professeur ya université ba menasaki pona basala grève alors baza ko déclarer pe bambongo na bango ba prime to pe ba salaire na bango Monsieur Moindo Nzangi afuta bango balabaki bakosala grève tosengaki na Monsieur Moindo Nzangi aluka a collaborer na ba professeur ba grève penza ezali malamu te ezali kozongisa ba étudiant sima ezali kopesa ba retard na makambo etali klasi ya bana kasi likamba ko kamwa Monsieur Moindo Nzangi akomi na gangster alobi ako changer décision na yete décision na ekotika la kaka yango wana ako négocier na ba professeur te oyo ya lobi eko changer te yango lelo Monsieur Moindo Nzangi asalaki ouverture ya année académique asalaki lelo ouverture ya année académique pona kolakisa ba professeur ke ye makambo wana ba oyo ba réclamation na bango etaliete yango wana ba professeur ya université bazui mokano ya na premier ministre Sama Lukonde po atalela bango likambu oyo toyebi te ekosuka ndenge nini est-ce que ba professeur déjà ba déclarer grève ezobanda bazokende mona premier ministre Monsieur Moindo Nzangi ye balobi akolâche te po na rappel na batu bayebi Monsieur Moindo Nzangi te biso en tant que activiste babundela mboka Monsieur Moindo Nzangi azalaki député national soki akomaki na poste wana lelo avant comme ministre azalaki koleka na bitando mike koloba makambo ya malamu pona mboka makambo azalaka koloba malamu ya mboka yango etindaki chef de l'état pe groupement politique na ye ba pesa ye poste wana ke akosala malamu mais tokamwe penza Monsieur Moindo Nzangi même nga na yebaki ke na sepelaka na ye tango azosala ba intervention na ye mais na komi kokamwa aza kotosa ba mebeko ya ba professeur te il fallait négocier na ba professeur et kozala malamu mingi olie ba professeur ba sala grève tosengi na Monsieur Moindo Nzangi teti ezali na tina te wana nyonso suka nango bazali kofingisa chef de l'état le premier citoyen de la République pona nini yo okokangama na ba nomination wana soki eza na intérêt mon côté vanda na ba professeur boyokana po ezala likambo ya bras de fer te na breaking news ya pokwa lelo lisusu toza kopesa bino Monsieur Vital Kamerhe o azali président ya UNC autaki kotika mboka Kinshasa na mokolo ya lendi azwaki avion o ezalaki penza loué abimaki na ndenge ya discrétion bato bayebaki te na aéroport ya Njili ezalaki penza na ndenge ya calme Monsieur Vital Kamerhe o azana liberté provisoire apesaki caution na ye ya $500,000 pour azwa liberté provisoire pour alobaki azali na ba problème ya santé na moment oyo ndenge toza kosala information oyo Monsieur Vital Kamerhe a voyagé ki na médecin na ye na mwasi na ye mama Amida Chature ba voyager bazali na mboka France wana ezali message pour ba congolais bayebake Monsieur Vital Kamerhe azana liberté provisoire apesaki caution ya $500,000 pour azalaki maladie selon bavoka na epeye moko mais na moment oyo azali na mboka France pour na kozwa traitement
breaking news ya lelo eza likambo ya kokamwa tokosukisa na breaking news oyo mboka oyo toyebi te nzambe opesa biso kita bomengo me biso moko bakolo nango tozonyokama likambo ya kokamwa président de la république Félix Antoine Tshisekedi azalaki lelo na mboka Loja. Kuna na mboka Loja président Félix azalaki batu bayaki koyamba président Félix ezalaki ba notable ya mboka Loja. Mais likambo ya kokamwa bomona ndenge bavandi wana ezali aéroport ya Loja. Ndenge bavandi wana bavandi na salle d'attente ya Loja. Salle d'attente ya Loja. Batu wana bavandi basila soni. Basila penza soni. Soki nalobi soni ezali mawa, soki ezalaki ngai na kovanda esika wana te. Wana bavandi salle d'attente ya Loja na se nzete ya manga, baza kozela président arrivé à président Félix Tshisekedi. Yango na kotangela bino bakombo ya batu wana bavandi, bazali ba dignitaire monene ya mboka oyo, basali na ba poste clé ya minene ya mboka oyo. Boza komona wana ezali monsieur la mère Mende. Monsieur la mère Mende oyo azalaki ministre information asala record na ba ministre nyonso bavanda na information na gouvernement ya Joseph Kabila. Oyo musu bozali komona ezali monsieur Charles Okoto. Charles Okoto asala ba poste belé na gouvernement ya Joseph Kabila, voire même azalaki ambassadeur na Uganda. Oyo mususu boza komona ezali monsieur Lutundula. Monsieur Lutundula azali actuel ministre des Affaires étrangères. Bawana nyonso bomoni bavandi bazali ba notable ya nabosani soki nabosani te tozali pe na Cheikh Kitundu. Cheikh Kitundu ancien DIRCAB. Ancien DIRCAB ya ancien président Joseph Kabila. Nako bandela bien kolongola nanu photo wana te na régie. Batu wana bozali komona monsieur la mère Mende, Cheikh Kitundu, Charles Okoto, Lutundula, basimbi mbongo ebele, bazwi mbongo ebele na gouvernement ya Joseph Kabila, mais bakoki kotonga aéroport ya Loja te. Wana ezali mboka na bango penza natal. Bazui bambongo ebele, Cheikh Kitundu DIRCAB ya président. Comment koyiko sala projeté batonga aéroport ya Loja. Bavandi pe baza kozela président de la République Félix Tshisekedi sans bayoka soni. Soni esila penza na Congo. Nakoloba bien que bon, tangu susu technologie mikolo yo, tozali na nini écologique. Bango bazo sala écologique, bazo sala environnement, obiso to bengi en anglais. Climate change, balingi, wane ezali salle d'attente écologique, selon ngai. Bayoka soni penza, ezali makambu ya soni, pona ba dignitaire ya minene boye, basali ba poste ya minene, o ezo kolakisa penda, échec na gouvernement wango, e utaki koleka. Ndenge touti kolakisa aéroport ya Loja, bino moko na asire bozali komona pe bino moko bomoni aéroport ya Loja. Yango pona kopema tosengi na régie atiela biso publicité, tolanda publicité oyo régie abongisi nde tokozonga awa bobongisa déjà ba téléphone na bino parce que sujet ezali gouvernement ya Sama lo Konde esali nini basi basali 8 ans. Bobongisa ba téléphone, soki téléphone efungwami boko benga tokotia ba ministère. Tobaki émission ya une semaine du lundi au vendredi. Tozo parler kaka si gouvernement ya Sama lo Konde gouvernement ya ba wario na 8 mois o basali nini. Président de la République, le premier citoyen de la République, après ça qui ba projet, tolingi to ba basali nini na ba projet wana. Tokozonga bobongisa déjà ba téléphone na bino, benga ba baza IDPS. Bobongama, benga ba baza IDPS, benga ba baza SID, benga ba baza MLC, INC, ensemble pe ba parti politique mususu pour eleki ebele. Régie, tchela biso publicité.
ebongo tozonga tobanda masolo na biso oyo ya gouvernement ya Samba Lo Condé. Beauté, bonjour, Jambo, Betouaboué. Mesdames et messieurs, vous êtes sur AS TV, la chaîne incontournable. Tokangi Masolo. Nos programmes, le journal télévisé, les journaux en lingala, les journaux de sport et votre nouveau programme tranche matinale qui chaque jour égayera vos journées. Vous les amoureux de séries télévisées, AS TV à Bossani Binoté, elle vous propose les meilleures séries et films pour vous détendre et vous divertir. Et pour vous les amoureux de la découverte, AS TV propose les documentaires, l'histoire qui vous fera voyager partout dans le monde. Restez branchés sur AS TV, la chaîne incontournable. AS TV, Yabana Mboka. Salut, vous êtes sur AS TV, la chaîne incontournable du bouquet TNT et Bluesat. Suivez vos programmes de télématin qui vous met tout au parfum sur les sports, santé, météo, culture, astuces, as du cœur et bien plus encore. Sans oublier pour vos séries et films préférés, pour vos divertissements et pour le dessin animé, pour vos enfants. Pour la détente, une playlist à la musique. Pour la connaissance, le documentaire, histoire, voyager partout où vous voulez. Restez branchés sur l'aspect spirituel, la chaîne numérique. Nous sommes AS TV. Vous chez nous, nous chez vous. Merci. Passez vos publicités, contactez la direction commerciale de l'aspect spirituel télévision au plus 243 999 915 538 ou sur notre mail aspectspirituel@gmail.com. Aspect spirituel télévision, la chaîne incontournable. Vos publicités, contactez la direction commerciale de l'aspect spirituel télévision au plus 243 999 915 538 ou sur notre mail aspectspirituel@gmail.com. Aspect spirituel télévision, la chaîne incontournable. Passez vos publicités, contactez la direction commerciale de l'aspect spirituel télévision au plus 243 999 915 538 ou sur notre mail aspectspirituel@gmail.com. Aspect spirituel télévision, la chaîne incontournable. Jean-Marie Kassamba. Chaîne, Next Generation. Il y a Michel Lou. Alors, on a vu ces Sia, Nazwate, Nazanga la Next Gen, Nazanga la Next Gen, Nazwa Zero, Bandekoba Bolingo, Next Gen, il a dit génération future, donc Next Génération. Alors, on a cinq là-bas, jeune talent, Nyonso ya Kinshasa, Nyonso. Bossa la tout bon répéter qui te concours monnaie néali. Yango va bien dire Next Gen, Next Génération, Génération future. Alors, Boya Bobeta concours wana. Formulaire pour la reçoit la notion de la concours Oyo, la numéro Oyo. Alors, Boya et Belé, génération à Sika, au jeune talent, Boya, Bossala, concours Oyo, et au concours Moko, na bénéfice nango. Au gagner, au instrument mobile, au gagner, au instrument mobile, au gagner peut-être, mais va récompenser toujours. Alors, les ambassadeurs, AS TV, AS TV, nous sommes à AS TV, mais nous devons répéter pour instrument mobile béani a. Mais nous devons suivre. Alors, boya ibele, formulaire sur le besoin, information à Makambo na Zakoloba, bota na numéro 1. Merci beaucoup, c'est le général des femmes.
bauti kolanda publicité bomoni que son âme repose en paix général Defao asalaki image asuka na As TV télévision incontournable avant kende Cameroun wana ezali imaginer asuka sali lelo lobby amati avion ake Cameroun place liwa ekendeki kozwaye que son âme repose en paix l'artiste ne meurt jamais général Defao tu es gravé dans nos cœurs tozongi na masolo na biso lelo na masolo na biso lelo tozo parler si gouvernement ya Sama Lokonde gouvernement Sama Lokonde tozongi tolingi toyeba peuple ayeba soki gouvernement Sama Lokonde et travailler malamu et ça li ba besoin ya peuple parce que depuis gouvernement ya Sama Lokonde et ça li 8 mois déjà en gouvernement kokisi mutu soka koti na pouvoir est la présidente de la République est la ministre azalaka 100 jours il faut appeler sa biso ba projet na 100 jours mais gouvernement ya Sama Lokonde ba ministre na ye moko basi baleki 100 jours yango question time ezali penza ko côté bango toyeba soki basali malamu to basali malamu te to ko côté bango to bandaki lundi yo motozwi biso lelo émission et bandaki lundi oh lelo 3e édition ya question time to bandaki lundi kaka na gouvernement ya Sama Lokonde to ko kende na bango ti vendredi to lobaki to banda kozwa ministère moko to ko suki sa vendredi pe vendredi to ko sa la conclusion soki to est chef de l'état asala nini pour na gouvernement ya Sama Lokonde donc vendredi ko zanga te chaque jour na 21h landa émission pe vendredi ko zanga te pour programme oyo to émission au titre oyo ya Sama Lokonde et aussi la vendredi mais question time ezali chaque jour du lundi au vendredi na 21h juste pe rediffusion ezali next day donc journée ezali koya na 12h pe 18h lelo toza kolobela 4 ministères toza lobela ministère ya plan ya urbanisme ya infrastructure oyo simbaka pena mboka toza lobela pe ministère ya intérieur na ministère ya transport na ba ministère wana tolingi toyeba bandeko bazali téléphone eza ouvert toza ko utiliser numéro na biso ya WhatsApp bomoni numéro wana eza numéro ya WhatsApp international eza numéro ya Grande-Bretagne ya Angleterre mboka onga na vandi na Angleterre numéro wana eza numéro ya sponsor na ngai Like Mobile pour sponsoriser nga na makambo etali musique pour nazali artiste ya gospel international yango toza ko utiliser numéro ya Like Mobile bokoyi ko benga bato bazali na ba WhatsApp bobenga na WhatsApp to koyamba bino bopesa ba intervention na bino soki pesa na WhatsApp te olingi osala intervention otindeli biso message soki tozwi message to kotindela ba numéro local ba numéro local awa wana ko iko benga za ba numéro local secret moyen to tsa ba numéro wana awa ezali te parce que tozali sponsorisé te ba société ya communication ya mboka oyo ezali Vodacom, Airtel, Africell, Orange. Lokola tozali sponsorisé na compagnie moko te, moyen totia bango ezali te. Soki ozali na crédit, oli obenga biso, okoki kotindela biso même message international na numéro wana, tokozwa message na yo, nde tokotindela yo ba numéro local na biso entre ya Airtel, Orange, Africell, to Vodacom. Natangi bango nyonso 4 pour na sala publicité ya bango tout ya mutumoko tepo mutumoko a futi biso mbongo te mutumoko a sponsorisé question time te question time ezali sponsorisé na numéro bomoni wana azali sponsorisé na numéro wana te mais question time ngamoko leader mishono kanaza sponsorisé na numéro wana ya Like Mobile mbaleko ya bobana komona pe ba publicité ya Like Mobile po bana poto nyonso basalelaka Like Mobile. Nalobi bien lelo tozo parler sur ba ministère oyo to chewana.
mais avant naloba nanu na koexplike na bandeko telefone eza deja kofungwama titre ezali wana okoki kobenga soko ozali na intervention na yo olingi opesa. Tozo parler sur les 4 ministères wana na kozwa temps sur 5 ministères. Na kobanda ko expliquer quand même peuple pe na moi knowledge to ba notion na yebi ba comprendre tina ya ba ministère. Ministère à urbanisation. Ministère à urbanisation mosala ne penza makazi ezali moka ezala urbanisé. Azali ministère babengi ministère ya urbanisation pe ya habitat. Motoza ko kamba ministère wana ezali monsieur puis Mabulu. Ye na yebi epo azali mutu oyo ayebani na mboka oyo na makambo ebele. Yango naza ko expliquer ministère ya urbanisme pardon ezali ministère oyo ezali pona o urbaniser mboka pe kolandela bato ba exploiter bandako ya leta te. Bato mingi bazali kovanda na ndako ya leta na kigangster bazali ko exploiter bandako ya leta kaka lokola azali ministre azwi ndako ya leta avandi. Yango mosala ya ministère ya urbanisation ya urbanisme ezali kokengela bandako ya leta pe kosala ke banzela ezala penza banzela te pardon mboka ezala urbanisé. Donc urbanisé ezali ke banzela baterrasse mboka eza urbanisé banzela eza tozo kende nzela mususu lupango ezo ebana te eza na balabala to eza na balabala te eza na ba quartier mususu na ville ya Kinshasa soko koti les quartiers ne sont pas urbanisés. Donc wana ezali mosala ya ministre ya urbanisme. Ba chef coutumier bazali koteka ba terrain bato bazali kotonga sans même ou bazali ko consulter ministère ya urbanisme pe habitat toye azali kosala eloko moko te. Soki olingo sala intervention okoki kosala intervention okobera biso na numéro totie penza wana ekozala penza malamu mingi totie ba numéro local te toyebi ke bato bazo utiliser ba numéro local tolingi kotia ba numéro local te parce que nous ne sommes pas sponsorisés. Nga na sali business nazali na diplôme ya maîtrise ya business nayebi eloko babengi marketing. Donc na sali business général, na sali business marketing, na sali business environnement, na sali business stratégie, na sali ba business ezali na ba différents domaines. Toko parler lelo na ministère ya intérieur, bato ba benga toyeba soki ministère ya intérieur asali mosala malamu. Mosala ya ministère ya intérieur clé ezali kobatela population pe biloko ya population. Wana mosala ya ministère intérieur clé kobatela population pe na biloko nae azali directement mokonzi ya la police nationale azali mutu oyo abatela peuple oyo azali déplacé ndenge tomonaka kuna na mboka este bato bakimi bake kobatama na bazamba ezali musala ya ministère ya intérieur pour la protection ya ba peuple oyo bazali penza déplacé. Ministère intérieur azali lisusu na politique ya sécurité nationale pe extérieure. Ministère ya intérieur soki boyebite azali mutu ya ordre public. Moto soka linga bunga nzela a perturber ordre public. Ministère intérieur azali wana pona kozongisa moto wana na nzela to bato wana na nzela o bakoki ko perturber l'ordre public. Azali pona sécurité publique, protection des personnes et leurs biens. Wana azali mosala ya ministère ya ministère intérieur azali sous na politique ya lutte contre le terrorisme. Ndenge tomonaki na Beni
batiaki bombe na marché moko boye nauti kozwa information basoda na biso ya FARDC bauti kokanga mutu atiaki bombe na marché kuna na Beni oyo ebomaki penza bato esaki badega mosala ya ministère ya intérieur azali kolite contre terrorisme ekota na mboka te mosala ya ministère intérieur lisusu bao bayebi te ezali pona baka la coordination de la gestion des catastrophes naturelles en collaboration avec les ministères concernés. Donc, azali mouton na ba catastrophe naturelle. Donc, ba catastrophe naturelle ndenge to monaki montagne ya Nyiragongo. Ndenge to mbokaki ezali mosala ya ministère ya intérieur. Ndenge to monaka ba inondation eza ko salama ba érosion na mboka ezali penza toyamba téléphone. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ndeko bengi biso api préoccupation na yo. La bengi bino depuis commune d'Ansele. Oui, préoccupation les anini. Préoccupation nanga ezali vraiment pour le ministre ya transport. Le ministre ya transport azo contrôler ba camion ça ya transport. Pour venir na décembre awa to futi 4000 francs ya ticket pour le banda marché de la liberté okoma zan. Mais ils ont 1000 francs ou bien 500 francs au foutaka. Mais ils sont à 4000. Sikoyo, donc, pour yo, ministre, au niveau de la sali bien, toi, sali bien, tenena yeba, yo réclamation les agaka. Donc, il fallait, oui, on a droit na yo parce que, normalement, on fout à 1000 francs, on fout à 4000 francs, donc, il fallait, il y a à régulariser le prix, il y a transport, et vous appelez malam mingi na ebite soki osuki kakawana. Bon, na lingi na lobela lisusu ministre na Imani Bote habitant na ebite soki aza informé na kiko le côté ya plaza ba mapangu oyo ezalaki côté wana terrain ezalaki ipare ya Kengo Watombo mais l'État a été kelango battu. Pas les lois qui wana petosha sala wana. Donc baye ko déclarer que matindi battu ba pokanaye ba boy sala et sala maté. Donc soko so mbaki et pas à l'État par exemple $3000 il faut remettre sous $1500 pour le temps et comme yo. En tout cas, wana penze zali ba policier ministre est-ce que allez informer na makambo wala puisque to somi mapangu et pas l'État yango to sengi na yo commandant de bord na mission noka le village bistope et comme na matoi ya président république ay bakawana. Merci beaucoup. Merci mingi message comme la présidente de la République toko kita lobi na plaza kuna soki otiki numéro na téléphone na régie toko benga yo okeno lakisa biso place wana toko zana ba caméra tozwa image poto lakisa wana ezali escroquerie comment l'état tekeli bato bandako ye ministre na ba chef coutumier bateki soki bayebaki ezali lopango ya kengo point batekaki en plus c'est comme bato babakisa 1500 na mboka oyo ya état de droit oyo président Tshisekedi auti koloba même kuna na Kasai alobi tozana état de droit alobi na garçon moko kuna na Kasai bakosala eloko moko te parce que tozali na état de droit tokoya ko filmer lobi tokozala kuna pona toyeba situation yango to acquérir pe tokolekisa yango awa lobi na 21h. Merci ndeko Alain place ozali na Ntsele nasi ministre transport ayokio pe chef de l'état place azali ayokio to ba conseiller ya chef de l'état. To parler na ministère ya plan
responsabilité naïe, le ministère du plan de la République démocratique du Congo est responsable de la planification, de la programmation de la politique de développement économique et social. Donc, azali wana pona ko planifier, pe ko ça le programme ya politique, ya développement économique et social. Est-ce que ministère ya plan, est-ce que programme naïe, ya développement économique et social na 800 jours oyo asali nini bande ko benga jour wana ndeko moka benga ki alobi ke social eza malamu te ba prometaki bango ba Thompson eyete ba soso eyete mais na koyebisa ndeko mutu o nzamba keli aliaka kaka Thompson na bona nete aliaka soso ngombe na bona nete alataka kaka na bona nete na mboka Congo il faut tolataka du 1er au 30 toliaka pe du 1er au 30 mukola bona nezali kaka mokolo ya kokumisa nzambe oya bateli biso eza mokolo ya bilamba te ezali mokolo ya kolia soso te tozali na nyonso mabele malamu. Est-ce que programme na ya développement économique social, est-ce que ministère ya plan asali yango yango penza soki ministère ya plan asali yango ekozala penza malamu mingi. Tokei na ministère ya infrastructure eza ministère ngai na betaka sete ministère na telemelaka pe na lobango na ba mission lekike Monsieur Joseph Kabila si le plan infrastructure na gouvernement peut perdre na FCC basala penza échec monene yango tongi toyeba gouvernement ya ba wario ya Sama Lukonde est-ce que na infrastructure basimbi penza po ministère infrastructure azali ministère oyo eza ministère infrastructure et des travaux publics et de la reconstruction pardon bolimbisi des gouvernements. Est-ce que ministre oyo depuis président de la République a pesaki confiance, est-ce que asali nini, est-ce que abongisi banzela ministère oyo eza ministère ya kotonga ba pont banzela ba immeuble makambo lolenge ndenge na ndenge ya kotonga mboka. Est-ce que ministre wana na 8 mois oyo projet nini oyo asali po ngai na moni projet moko te na ebite bino bato boza kolanda soki bomoni projet oyo ministre ya infrastructure asali mais mosala ngo yango tokosenga depuis époque ya Belge, depuis Belge atonga Gombe o babengi Kalina totikali kotonga ville mususu te lokola Gombe. Depuis Belge atonga Bandal, atonga Matete, atonga Lemba, atonga Matonge o babenga ki Raquin. Ba gouvernement eye gouvernement moko te etongi lisusu Gombe to etonga Bandal mususu to etonga kako Belge atika yango tokosenga na président Félix Tshisekedi un jour lokola za na mandat nebi ke 2 ans mukie mais soki lok akozana maponami aleki atongela biso ata Gombe mususu côté ya Maluku ekoza malamu. Président na biso Musée Laurent Désiré Kabila atongela biso nzela o babengi boulevard triomphal. Boulevard triomphal batonga ngo na tango ya musée depuis 2001. Nzela na biso nyonso to lekaka ezaka nzela oyo na koloba autoroute ya Kinshasa parce que tout le monde alekaka nezala bakonzi baza ko rouler na ba grande vitesse parce que nzela na depuis musa tongango atongango na ba norme ya nzela ba norme ya malamu ezalaka na libulu te libaku te nzela ya poids lourd o bauti kotonga ezali pe nzela moko malamu na nzela ya Siforko ezali pe nzela moko malamu mais banzela nyonso etikali pourquoi banzela wana bakoki kotonga yango lokola Musée Laurent Désiré Kabila tongaki triomphal te wana ezali musala ya ministre infrastructure musala ne pe lisu kotonga ba hôpitaux donc tant tozola ba kotonga ba immeuble donc là nous parlons des hôpitaux
kotonga ba hôpital, ba école. Et puis nazongi susu na ministère ya urbanisme ndenge ndeko auti ko benga biso ndeko Alain. Bango bazali koteka mapangu mais bazali ko bosana ke toza na temps ya écologique. O ba bengi en anglais climate change. Temps ya climat eza ko changer. Ba terrain ya bana boza koteka mapangu, ministère ya urbanisme aza ko préparer ba terrain pona bana te. Bana ba place ba jeza la gate. Nyonso wana ezali ko compter na ministère ya urbanisme ndenge moko na ministère ya travaux publics. Toye pona ko sukisa. Toye na ministère naza ko expliquer rôle ya ministère. Po ezala mama mususu ayebi ba rôle ya ministère te. Yango émission ko chanter meye ko expliquer congolais ba pe droit na ye. Po ezala ba place mususu to kendaka congolais penza ayebi droit na ye te. Menga iloko na utaka poto place nyonso na kendaka na salelaka droit nanga soki na yebi ke o eza droit nanga na salelaka droit nanga. Eza neti soko ke place moko boye na ba magasin ebele bakomaka les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées. Eli koloba nini wana loi wana na monde entier ezalaka te. Na kolobela ngo na be monsieur koya ezali konyokola ba congolais mutu ake na magasin kosomba eloko na sali kaka synthèse muke parce que eza titre une bibliothèque na lobela soki oke na magasin kuti bakomi les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées. Magasin wana ezali kosala kimoyibi ezali escroquerie. Ngala tamboli na mikili ebele ya mikili bamboka ebele mibeko wana ezalaka te. Na kamwe mobeko wana kaka ezali na Kinshasa. Mais nazelaka kaka mukolo nga na kokutana na sombi eloko na sepeli na ngote na kokende kozongisa. Il faut balakisa nga na constitution ya Congo place nini bakomi na constitution les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées. Na mboka moko ezalaka te toko fungola débat wana mokolo mususu lelo tozali na gouvernement ya Sama Lokonde asali déjà 8 mois to éviter soka sali nini na ba ministre na ye to sukisi pona ko sukisa na ba ministère ya explication toza na ministère ya transport na ministère ya transport azali ministère oyo ezali qu'occupé makambo etali transport aérien, transport fluvial, terrestre et puis maritime. Wana ezali musala ya ministre ya transport. Azali pe lisusu na musala ya exploitation des infrastructures routières. Donc azali pe na musala ya kobongisa pe lisusu banzela ko exploiter kobongisa pe banzela na ya mai maritime. Ye azokende lolenge moko na collaboration na ministère ya infrastructure. Il faut azala na politique ya politique ya transport national. Ndenge ndeko auti koloba awa na tango bonne année afutaki 1000 francs ezaka 1000 francs et comme 4000 francs. Toza komona pe ministre ya transport tracasserie mikolo uti koleka awa grève salami trop ba chauffeur ba tombokaki balobi ba kotambwisa mituka te parce que tracasserie eleki trop ba service ebele na nzela bakoki kotika ka service ba roulage malgré ba roulage bango mo pe bakolo kanyaka bakolo madeso bana mais problème ezate batika ba roulage basala musala ba roulage kaka bango wana baza bato bakoki kosenga mikanda ya transport bakoki kosenga mikanda nyonso permis de conduire bakoki kosenga vignette bakoki kosenga makambo nyonso batika ba roulage soki mutu akoki mikanda ne yo pe roulage otiki akei soki mutu azali en ordre mais tomonaki grève salami na mikolo uti koleka ba chauffeur
to bato l'état za na mituka te mais ba personnel o baza ko aider l'état mais bazali victime ya tracasserie ya ba bureau D ba bureau D ba kokota na kati ba bureau D olepe basala musala bango bakota na kati kaka mbala moko bakangi yo pesa 100 000 pesa 200 000 ministre ya transport tala pe likambo wana ba bureau D ekozala malamu mingi bolongola ba service wana na nzela mboka eza pays ya droit botika ba roulage botika pe ba policier pa za na droit ya kokanga neti na mikili ya poto roulage azalaka te na mikili ya poto parce que kuna eza développé baza na ba fait ya nzela police akangaka ne mutuka nyonso mais na Congo mutu akanga mituka ezali mingi roulage azali policier routière ezali mabete mais botika ba policier nde basala musala na bango ya kotuna même document ya transport ba bureau de balongwa parce que na ba bureau de wana pe ba estrope ba komi kokota azana besi ya lokuta besi ezali mission de service ya lokuta to besi na esi espira mais akena nzela pona a 13 penza batu yango wana pona ko souffler muke pona ko zonga to sengi na régie atia la biso publicité kuna na régie. Si vos publicités, contactez la direction commerciale de l'aspect spirituel télévision au plus 243 999 915 538 ou sur notre mail aspectspirituel@gmail.com. Aspect spirituel télévision, la chaîne incontournable. Mbote, bonjour, Jambo, Betwabwe. Mesdames et messieurs, vous êtes sur ASTV, la chaîne incontournable. Tokangi Masolo. Nos programmes, le journal télévisé, les journaux en lingala, les journaux de sport et votre nouveau programme tranche matinale qui chaque jour égayera vos journées. Vous, les amoureux de séries télévisées, ASTV Bossani Binoté, elle vous propose les meilleures séries et films pour vous détendre et vous divertir. Et pour vous, les amoureux de la découverte, ASTV propose les documentaires, l'histoire qui vous fera voyager partout dans le monde. Restez branchés sur ASTV, la chaîne incontournable. ASTV, Yabana Mboka. Salut, vous êtes sur ASTV, la chaîne incontournable du bouquet TNT et Blue 7. Suivez vos programmes de télématin qui vous met tout au parfum sur les sports, santé, météo, culture, astuces, as du cœur et bien plus encore. Sans oublier pour vos séries et films préférés, pour vos divertissements et pour le dessin animé pour vos enfants. Pour la détente, une playlist à la musique. Pour la connaissance, le documentaire, histoire, voyager partout où vous voulez. Restez branchés sur l'aspect spirituel, la chaîne numérique. Nous sommes ASTV. Vous chez nous, nous chez vous. Merci. Jean-Marie Kassamba. Chaîne Next Generation. Il y a mission nous. Alors on a aussi dans les Sia Nazwate Nazanga na Next Gen Nazanga la Next Gen Nazwa zéro Bandeko Bolingo Next Gen il a dit génération future donc next génération. Alors on a cinq là-bas jeune à la nyonso ya Kinshasa nyonso bosala tout bon répéter qui to concours monnaie yali
yango babengi next gen, next génération, génération future. Alors boya bobeta concours wana formulaire pour la kozwa banini ba notion nyonso ya kosala concours oyo kotala mo na numéro oyo. Alors boya ebele génération ya sika o ba jeune talent boya bosala concours oyo et kosala concours moko na bénéfice nango kosala ko gagner kosala instrument mobiboke nango ko gagner kosala instrument mobiboke nango ko gagner peut-être mais ba ko récompenser toujours. Alors les ambassadeurs ASTV nyonso na tiki na baboko ya ASTV mais bino bo répéter pour instrument mobimbe yani awa tala ko tunala na moto mais bino bo zuya mo. Alors boya ebele formulaire sur bolibozwa information ya makambo na za koloba kota na numéro oyo. Merci beaucoup, c'est le général Defao. Next Gen Competition. Next Gen Competition. Nazo kobelela. Na orchestre jeune nyonso, ba jeune talent. Boyoko mekanzoto. Boyoko mekanzoto na compétition oyo. Soko na chance de premier à recevoir instrument ya mopia. Donc on te va dire matos ya mombambe. Et puis azana doit y dans studio. Il y a 2 chansons. Et pas dans la tournée d'Afrique centrale. Donc, la chaîne est sur tous les 24 communes. Il y a l'encours à Belé Libino. Boya, Bomi Komissa. Numéro Yangoa. Numéro Yangoa, Boya Mbang, Boya, vous avez formulaire. Le grand temps, chancelier à Balamon. Donc, Oyo, aspect spirituel, une mission nous rappelle des chances. Donc, Boya Ebele, les premiers, Azana Matos de Nairobi, les deuxièmes, Azana 2 chansons dans le studio, et puis Azana moi enveloppe là, et le troisième, Nengemoko. Donc, Boya Ebele, tous les chaînes, Oyo, Bayem Batinel, Bani, chance Yangoy. Donc, il y a Belé Libino, Boya Ebele, Boya Komi Komissa, Boya Kosopa Formulaire, numéro Yangoy Bobele. Et voilà. Mambouké Lengolo, Boya Ebele, tous les jeunes na Belé Libino. Ils ont chance Nabino. Bon, elle a dit, bon, elle est là, chance le Pamba. Pour vos publicités, contactez la direction commerciale de l'aspect spirituel télévision au plus 243 999 915 538 ou sur notre mail aspectspirituel@gmail.com. Aspect spirituel télévision, la chaîne incontournable. Allo tozongi publicité za Next Gen Competition. Next Gen Competition tosengi na ba jeune talent. Yako sa chance na yo ya kozwa instrument complet ya 10 tonnes. Le premier ndenge balobi a kozwa instrument complet à 10 tonnes. Et puis tourner Afrique centrale, des clips na studio. Toi m'appelle on a si tozo m'appelle Asuka. Toi ba préoccupation na yo. Allô. Allô. Bonsoir, commandant de bord. Bonsoir, ndeko bengi biso bi préoccupation na nini? Oyo appelle Asuka to. Na bengi bino depuis na commune Kimbante que na route Mokali. Préoccupation na eza nini na gouvernement ya Sama Lukonde basali 8 mois. Est-ce que va travailler bien, to va travailler bien te na ba ministère to tchelelo
ezali ba ministère tozo traiter lelo yango yo pona yo moni ndenge nini papa bato yo toyebite tokoloba nini lokola libabe ya kozala congolais lokola libabe ya kozala gouvernement ya bato lokola bango Kabila va kende asali biso sous tension koto likolo ezo alimenter koto nyonso je vous dis c'est superbe. D'ailleurs ils ont la charge belé de sengeya po nini wane vivre parce que courir l'équipe makasi mais nzela bata koto façon ba mata makolo moto 1500 so tali espace nzela yango ya moto 1500 mais eza kutu nzela ba oki ba pri wana te. On a passé à Congo, ba transport à bongo maboulou ban. Donc on dit qu'on va même la sous-tension ngomo kutu. Oui. Même la sous-tension. Na ngina tout non, on dit qu'on va kenanzela mokali kuna na kimatseke nzele za la raté. Nzele zali imeze sike esuki. Mais côté kuna likolo ezate toloba kutuna sous-tension na danger parce que ma belezo buka na même ba mir na wana il faut kweya. Ça va, merci. Nasi ministre infrastructure ayoki ope ministre transport ayoki kuna transport cher nzele zate eza musana bango. Alors émission na biso penza ekomi na suka tokosaka ba titre rappel bomona ki publicité zoleka next gen competition to sengi na ba jeune nyos ba jeune talent bakende baya kozoba formulaire na bango na direction générale ya ASTV compétition ko banda kalate oya kozana chance na ye akozwa instrument complet ya 10 tonnes tournée Afrique centrale et puis des clips des studios le deuxième paix akozwa des clips des studios en enveloppe troisième paix le quatrième et ça tournoi penza ya makasi nano ezalate pona ko soki émission na biso à titre rappel question time eza émission ya sika ndeko yo mtozo tala question time soko ebi bandeko ba ebi na tepsa bango émission ya sikeye na kombo ya question time eza koleka chaque 21h akataka bon Régie a un problème pour nous faire un message à Souka pour nous kokata to lito ebisaka ke question time eza émission à Sika toza koleka chaque jour na 21h semaine au mobimba to chango ezali semaine ya gouvernement Sama Lukonde tozo parler est-ce que basali nini parce que chef de l'état est moko lobi que il faut taba homme compétent na place qu'il faut alobi que ba projet pesa ki bango ba kokisi yango te yango semaine to parla ki na bango tokozonga lisusu lobby mercredi kaka na bango toko clôturer vendredi donc totikali na 3 jours pona kolobela gouvernement Sama Lukonde yango to sengi na ba peuple congolais bocha ba téléphone na bino bocha ba méga bobenga question time et pona ko sauver mboka que Dieu bénisse le Congo tokutani lobby na même heure na 21h oya ratake mission akozongo lobby na 12h p 18h merci bye.
l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka Andela ezate dele sage Maya mikoba peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka kolia ya pasi kelasi hopital ya biente Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne.
spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo.